Karine Mokonzi la baronne nayebi na moma oyo tension ekoko mata tekoko kita pona mokumba te mwana na yo oyoyo nakuyebi makambo ebimi pona mwana no ezotambwa na TikTok lekecho mwana nayebi ezotinda yo oraisonne ozano bien memeko tia tension mettre omona ekiti mwa muke emati yeba tozozela Evi Junior wana nde mwana biologique aza mwana te oyoyo koadopte pe ya mabe te me oyo akola boye ya teti asalaki teti yango wana zala dose nayebi ke ntango azozwa temps mpo ya koloba azokoma boye na Facebook ozolanda aza mwana no okolinga oyeba soki akoagir ndenge nini ndenge biso tozosala la baronne yo concentré yo makambo tu osalaka osala réseau epesamaka nango na facilité ata oboyi bapia o raison réseau ezolanda yo ezoluka yo ertu chaque jour ezalaka na bato bazoluka bapesa raison ezoluka pe na bato eza pe na bato bazoluka batumbola yo parmi baoyo bazoluka bapia o raison na mokolo lelo oyo meme mama kimpe analyste wana makobandela yango wapi apesa baraison mbala ebele abaluka sikoyo awa aza mpe na posa apesa raison totale amemi yango mpe na motu makopesela yango ndenge nini mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. La Chine de Karine Mokonzi makamboyo Karine Mokonzi la baronne azotalango azolandango na niob bandeko Karine Mokonzi nde bomonaka lekecho aza wana Karine Mokonzi banda abenga lekecho tina mokola lelo atikaka lekecho te atikaka lekecho te kaka nde ayebi lekecho na vie normale ayali mwana bato aza na famille na ye pe ayebi makambo lekecho alobaka aloba na bemission oyo akoloba na sese pa Karine Mokonzi n'a pas d'importance oyo aloba na bemission eza pe na importance te mais soki la baronne apesa yango importance ya moke parce que eza lekecho mwana eza oyo lekecho Karine Mokonzi alinga kaka bien na ye fo koyebaka yango Karine Mokonzi ntango azosala super talent bato tu apusa pembeni na ye par hasard te tout d'abord bato tu
na bandeli lisusu. Bato tout bazala na vie à la baronne. Eza na internet te. Soki la baronne andimi ozala pene na ye par hasard te. Apesi yo importance pe surtout alingi malheur na yo te. Ato bonga koleka ye balinga malheur na yo te. Ato za mobola koleka ye balinga malheur na yo te. Mais les mêmes bateaux bolanda kaka na oyo aleki tsuno ba traiter la baronne des jaloux. On dirait bato liboso bazala pembe na la baronne abongi eza le ketchu. Siko le ketchu lelo yo village pande kangama. Le ketchu azaka na base ya kokweya. Le ketchu azala ba nyongo ya ba $10,000 wa defate na vie. Afuta ndamu. Le ketchu kita makasi makoloba na bino te. Bozomona kanda kwa munene santé sene ezosala te akita makasi. Siko batu wana boloba Karine Mokonzi jalousiani mwana neka ya pamba Arieta abotami sikoyo kanyote salami mbala moko ya 25,000 euros. Donc mbongo Arieta zanango Arieta lekile ketchu na mbongo. Siko mama na Arieta kutayokeli Arieta lizoate. Karine soka zalaki mutu moko capitaliste de Karine Mokonzi tonga tomona ye sa tonga ndako mwa munene bandaka azalaki na kini poko lesa kako alesaka bato wana ko oyo tomonaka na image na oyo tomonaka te eza basaki ya nsima. Saka nsima ya na $10. La baronne aza icône, aza mystique mystérieux. Kokanselaka ye mabe te, kanisela ye nde malamu. Atozomona yango te, me kanisela ye ka malamu. Do makambo ezoleka pale ketchu sikoyo. La baronne akoloba teke le ketchu zwi azotala. Akobenge Yuda. Ah oui. Yuda alingaki makobenge na acte oyo asalaki. Ata to compare o mama Kongo asalaki eleki te. Mama Kongo ayeloko te pa ya la baronne. Bamonana te bayebani te. Azaka mutu boy. Esili. Mais le ketchu la baronne ndenge nalobi apusa bango po babonga. Apusa bango po bayebana. Po super talent na ye wana pe marché. Mais mutu ako remplacer le ketchu azalaki. Mutu bakozwa na place le ketchu azalaki. Afilora azaka remplacer ya nani yote ya Grace Temo. Afilora azaka directement remplacer ya Grace Temo. Pe ajouaki rôle bien koleka Grace Temo. Pe aza béni koleka Grace Temo. Pe asimbaki $500 liboso na vi na ye banda botama tia akomaki bongo pa ya Karine Mokonzi ye moko alobango lelo aza na libala
na mobala bien, bogar, gentil, cool, bien éduqué, travailleur, bazana bana mibale. Kalati ba obaksa moko famille nombreuse, 3. Bako suka na bango pe wana, ekoki. So pe balingi babakisi, ça dépend kaka. Mikolo pa bendi beauté, taille guidare, complet, ya collection. Na bana mibale. A remplaça Grace Temo, oye bima jaloux, ya mutu abengi yo, atio pembeni. Bandeko, tala, soki mama na Grace Temo aza fière na Grace Temo, po na Karine Mokonze, bien sûr, abana okonte na mwana me, tanga koma désespoir, akendaki wapi, kolalaka na église, ntango mwana ye kozwa ye, amemi ye, alobi te fo nakontaka na mwana oyo. So ye mwana nakenda kozwa ye, po mwana komovanda, pa Karine. 7 mois wana ya neti 7 ans na vie na bango. Yango mte chanza vie lelo. La baronne oyoyo a bénir kaka. Siko batu wana nyonso, balakisanga bato ba bénir. Balakisa, afi Laura afaza na bato a bénir. Po ye, aza toujours bien. Le Ketchupe, na kita mata, ye paza na mutu a bénir. Po azape, bien, ka moi bien, par rapport à ba mususu wana. To tchaika bien, po aza mwana. Menda mekoloba te, ki azali, ma chérie, mon frère, wana delikam. Ye pa bimisi, ya fifi. De la koma comédien na koma osala. Ba misusu wana tire na ba bimisi te, mais ba na bénédiction la baronne. Yango bazo vivre. De la baronne tanga poussa mutu pembeni na ye. Eza maseki te. Na ba o ba na distance. Na ba zozo. Na ba o ba na la Chine. Oza distance mais bato bazozala guerre, bato bazozala ere, bato bazo résoudre makambo. Positive c'est trop. Il y a trop. Yango kanyoti wana esala makapamba te. Surtout epesa makapamba te. Po ba o balingi bameka. Bakoka te. Bakoka te. Na ba balingi bapesa bango kaka na nko. Po balakisaki ya yo leki la baronne. Bato na bapakata mbangu. Bazonga anonyme na la Chine. Bakoma neti bato ya sika. Yango makambo le Ketchu oyo, la baronne azolanda nango à la loupe. À la loupe bandeko. Ah oui. Yango na la baronne, maman Narieta, madame Kikuli. Zala bien concentré. La muka melachi no bien, déjeuner no bien. La na alima na yo, régime na yo, ya zemi. Mwana no le Ketchu, sina saleli ya misha mobimba na sekuna. Mi bale mobimba. Na kanita zula nango. Tout d'abord akola nango kaka. Ponga ya tasali ndenge nini. Akola nanga kaka. Ponga bato batalanga, bonga basala ka mission. Des obligatoires. Obligé faut batalanga.
tala ye kuna zomituna yo kanti nga pena tala pone ozoloba na kanisi yo mzo talanga deja na okanisa te po yo mozo talanga oh yo kanisi yo journaliste ya munene bien sûr za ya munene nga na lobi wa muke na lobi lo mote bon tozolobela nde la baronne mama réseaux sociaux mama yo peko ciao soki kipeleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletri nabota bana bakizengi soki kipeleki na komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletri nabota bana bakizengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandignon so ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.